Ils déjà boulangerie IPAC signifié usine de panification de Kinshasa. À l'époque, on a comme Mama Poto. Le Mama Poto, Mama Poto, Mama Poto, ma diaspora, vous avez vu, les alara. Ils ont carré, il y a pistolet, baguette, peu français, dans l'Union, soit on a prévu pour la Kinshasa, et ça a gagné au Tigla. Par maman, on a mangé une mais IPAC, la boulangerie, ici, dans mon nez. Il y a un IPAC, et ça, on a elle, il y a combien de toujours dans la presse Kassabou. Là, on a toujours dans la presse Kassabou, mais on a commis précisément la direction Birmanie. La direction Birmanie, à l'époque, ils avaient macadamisé. Je sais que mon nom, notre baki beaucoup de chapeau dans notre président, et le macadam est continue la Birmanie, et puis Birmanie, elle, est Tiba Selembao. Et puis, côté gauche, sur le matin, on fait tout droit, atteindre des victoires. Direction à son salut au monde à Chirki. Yabiso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso. Bonjour, bonsoir, Nabalanios et Biso Podcast. C'est mon votre MBC, votre Elmara de la presse, ici Belé, autre Mali, la plus cool de la presse, mais ça pour bien à la Maradouane d'Afrique, toujours dans le milieu. Donc, je vais l'émission, je vais remercier ma boss, mon boss Roni Malunama, mon boss Yannick, Malunama, sans oublier, boss Jackie Nalonde, pourquoi pas la remercier directement. Bah, s'abonner à la chaîne de Biso Podcast, la famille m'a tué dans mon bilan, notre maman, mère, boss, maman Laura Chou, mon thème, il y a boss live. Voilà, très cher ami internaute, le Bakaka, TV Radio, nous savons juste rappel, nous va s'abonner à la chaîne, en tout cas, vous s'abonner à la chaîne. Nous avons la plateforme presque tout. Nous avons Instagram, sur le Biso Podcast, on voit Biso, la page Facebook, on met Biso Podcast, on voit Biso, et puis, on est na TikTok, on met Biso Podcast, s'abonner directement, pour amener vraiment, et son compte Rapuna, et puis, on est sur la chaîne YouTube. Il y a mis ce podcast, nous avons TV Radio. Maintenant, nous avons une frontière OESA et Kaboli, Giringiri, na commune à Kasaboudou. Ici, on va bien en presse Kasaboudou, il y a vraiment pas de maintenant, nous profitons de la petite découverte. Nous avons presque Kasaboudou pendant ça, juste après ça, Gambela. Donc, ici, on va chuter. Ma place maman mo rasala rapida maleo na ya tira madesu wana ba luba batara mo suka ya busu balia ona loso na to préférer que ça na ko moté to la tsana nous mo biloko za rapida pe la presse Kasavu. J'espère que bon na vidéo moko na simanga eza déjà boulangerie ko yebe na kobo ya IPAC signifié usine de panification de Kinshasa. Oui, tu es bien biso nyoso à l'époque on a kobo ya Mama Poto. Le Mama Poto Mama Poto bana poto ba diaspora bo yebi pe na ndenge lipa les alara. Ils ont carré, il y a pistolet, baguette, peu français, dans l'Union, soit on a prévu pour la Kinshasa, et ça a gagné au Tigla. Par maman, on a mangé une mais IPAC, la boulangerie, ici dans mon nez. Il y a un IPAC, et ça, on a elle, il y a combien de toujours dans la presse Kassabou. Là, on a quoi avancer, tout l'examen vraiment à Bilo, là, tout ça pour avancer, tout l'examen déjà IPAC, donc on a vers Birmanie, tout l'examen à Bilo, puis on a source de relaxatif, comme on a Chaba. Et puis, tu peux comme bisika to chiter na bien sûr dans bisika to découvrir mais masala ba madie sur baluba ana donc moi tu vas commenter nous avons dans les besoins bon liker bon partager vraiment bon ça fait bon ça toujours bon je vais connecter tout ça nous avons ce plaisir merci beaucoup. Matoye yoki miso emoni linga kolobe zate otemeza temwe misale monani linga kolobe zate uti musika esensel tokomi linga kolobe zate ya kolobe zate linga kolobe zate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute. Voilà, très cher ami internaute, j'espère que mon place n'a commis. Ah, on a toujours na prince Kassabou, mais na commis précisément la direction Birmanie. Direction Birmanie, à l'époque, ils avaient macadamisé. J'espère que mon moment, notre baki beaucoup de chapeau dans notre président et le macadam est continue la Birmanie et puis Birmanie elle est Tiba Selembao et puis
côté gauche na ngai sur matin on fait tout droit atteindre des victoires en face donc frontière ya triomphant na nini côté il y a les régions pires donc pire voilà j'espère que bon on a bien ah ouais sur le ba pièce ya ba peinture les ala le roi marché bayaka bana déjà ba peinture ba pièce ya ba maçon soit tu biso ba ndaku ba bilo tout ça heureusement awa na ba tekeleri o eza awa na Birmanie puis ba kwado bango déjà depuis nego te borayo obura na te kwado yango yo ba bonta pine ba kotia mo pepe toujours na kati ya commune ngiri précisément la presse Kasavu on a expliqué bien vraiment et ça fait plaisir comme on a déjà presse et tout mais malgré ah et vous pas dit j'espère que bakobongisa ngo po mboka na biso déjà bikanisa kobongisa ngo kokotaka ba presse partout déjà si na ngiringi bana ngiringi ba bénéficier beaucoup plus parce que ils ont plus à venir pour l'occasion de ça découverte et quand il va presse na ngiringi ba venir ba ya modianga rekota presse mobena venir ngiringi makanda donc ça dit déjà moi fierté vraiment la victoire na kata kobina ngiringi donc bana ngiringi vraiment les qui besoin de sengo ya ko féliciter président na biso Fachi Beto na idéologie à côté au salaire et bétonné ba venir principal vraiment Ngiringi les bénéficier dans là naza toujours autant avec mon caméraman ou avec ma caméra je suis moi un peu Ngiringi na ye to la Birmanie to na sayo to na Birmanie et puis toujours kende vers Asosa o yebani eza na grand marché bayaka o yebani bisika o bande ko nyonso balukaka o luka peinture olingi ndako ngenga vraiment ba préférer mi ko ya na presque ça ba maison za la wana donc comment on va te commenter vraiment pour partager mission pour liker ba diaspora ba na poto ba na ngiringo to vraiment kenda poto kala commune bino yango c'est une découverte ya presque ça to bandika na sayo donc j'étais tina diaspora gamene à la prochaine on continuer ba place biso to komi donc ba commenter matin cette sur tour makasi merci beaucoup. Matoye yoki miso emoni linga kolobe zati oteme eza temoi misala emonani linga kolobe zati touti mosika essentiel tokomi linga kolobe zati ya kolobe zati linga kolobe zati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Voilà, très cher ami internaute, j'espère que vous comprenez vraiment par rapport à la découverte. Les gens qui ont belé vraiment, ils sont ici, ils sont sous Bao, ils sont presque à Sabou, ils sont donc les gens qui déjà awa, ici, quand ils sont rapidement, ils ont retourné la bande, ils ont bâti à Soso Kabakaro, à Soso donc ils ont presque tout, bascable, courant, bampoule. J'espère que bon monde a bien monté vers sa radio. Ma barre de fer, tout vraiment, ils avaient ma bourrette, presque, ils ont mis batouara, les babans n'ont pas pote à son mabana, n'a pas là, vous pouvez savoir, ingénieur bambo, là, les gens m'ont ça, là, ici, là, aussi, ma bilo, nionso, il y a retourné la banda, j'espère que on a déjà, côté droit, elle a gagné toujours, ma bilo, presque tout, on nous a pas, on nous a dit, ah, vraiment, on a invité sur les angles, les gens, les angles, donc, bah, toujours, presque à ça, vous, yango. A toujours que l'espoir vers Asosa on explique que déjà à Wane bisika source vraiment qu'on a mis sur ma peintre bayaka pour mélanger oh l'inga le couleur ya rose pâle quoi comme rose pâle bon va mélange on va ça la plus comme rose pâle so ça dit domaine te au comprendre maman toujours le batté mais ba peintre ba mamba on a salué ba peintre nyonso ba on va ça boyer la biso la peintre ba mbote ba courage ba na musala bosala donc so boli ba tout ba mbeli ndako na bango ah pe nous so boya no kabu oluki o muta mosono apati lo couleur kandi batelema ana osomba opese mo wa défi tout ça couleur ke ko mbeli kwale na yo donc voilà bon na bino mo awa bo meza ka lo yenge na moi a blague donc a ben ba ya ba le sport luka mo a ba on va ba courager ba kaita pesa sana ba luka muta ça donc et na rapela bon toujours na elle ya ngiringi donc bientôt là tout comme déjà na Asosa o ezali direction principale pe lisu na kata komina Ngiringi parce que Ngiringi na Kasavu na bumbu na seulement ya ndamu ba c'est la même direction o faut on éclaircir ba donc Asosa na Kasavu ezali na Ngiringi ezali na bumbu ezali et puis na seulement ezali
donc direction eza principale asosa oyo eza na grand marché bayaka oyo bato nyonso babi marché bayaka oyo toyaka bayaka kosomba bapiesi mpe lokola donc awa pene eza place mo circulation ezaka makasi j'espère que bomona déjà bamaison efunga po toza ntongo bandeko baotanda awa peinture nyonso koluka ezali awa soki nazalaki peintre ndenge nayeba nga bete badetail mosusu malheureusement donc tofaire découvrir bino kaka biloko eza na prince Kasavubu maintenant tokóma déjà na asosa wana direction principale oyo eza na marché bayaka pour les commentaires vous partagez vous likez naosala mosu mpona sepesa bino merci beaucoup. Direction asosa bino omona circulation eza direction principale vraiment eza direction mpe eza na grand marché bayaka bomona bino moko mwa circulation bamoto gizi bamoto adepine mwa mbiasi vraiment et puis station mpe salama station à l'époque vraiment on arabe ete donc place oyo eza déjà mpe macadamisé bamekaki kobongisa yango mais nzela eza no ya kopanga vite batravo no esili te j'espère que bomona bino moko donc soko avance kuna marché bayaka bomona bino moko marché bayaka yango wana kuna baya wana tout nyonso secteur nyonso ya marché bayaka tous les pièces oluka na marché bayaka ezanga te donc marché bayaka ya mpe source ya esulu ya source ya bapièce ebele mona grand marché oyo donc asosa yango oyo mais explique bino ekenda mpena côté gauche na nga soki oke yango tout droit okende mpena ti triomphal et puis côté droite na nga tout droit okende ti manifeste nde basala nzela donc te mpe eza radio te maintenant toza kotambola soki tokoma vers shaba nde tokoma na gamba nde toshite na biso bomona circulation vraiment eza dans les bons station yango oyo donc voilà bandeko mpe baoteka na ntongo nayebisaki bana poto kafe melamaka awa na ntongo deja bana kafe babimi na nzela bateka kafe bandeko bashofe bamabumuka nde ezalaka donc opo ekomona ngo mpena ofanda eza esika na kinshasa bana kafe oyo asiko tokomi na marché bayaka na mabaya awa soki siko mabaya mpena ndenge kozwa yango place wana place bapiese bapeinture et puis awa côté toza asoluka mabaya vraiment baotinda yo ana marché bayaka basi babenga yango nsima station omona bino moko ngiringi yango presque Kasavubu yango ngo toa trop basi na presque Kasavubu tokoluka moko mosusu tokokota sikoyo na bakartier ngiringi mpe tofaya découvrir bato bakartier ngiringi eza pena kitoko makasi maintenant bosala bacommentaire bomatia bacommentaire bambote na bato nyonso vraiment bazwaka ntango tala bémission na biso bato mpa na bebi bambote elmar de la presse alela bino fort bacommentaire emata bopartage bolike tosala mosala toujours mpona kosepelisa bino lobaka merci beaucoup. Voilà, on ça toujours découverte na biso to va faire des spéciales découvertes, une petite découverte pour banda presque Kasavubu Musayo jusqu'à direction de Gambela. Maintenant on est vers Chaba, direction Chaba où la direction la principale où il y a pas ni pena makasi koleka. Donc là expliquer bien toujours, on a toujours frontière. Il y a toujours frontière où kaboli ngiringoto na café. To bien on a langue bayanke. Kaboli ngiringi na Kasavubu do ba pressara ngiringoto ba bien on ngiringi ba bien on ngiringoto et puis Kasavubu ba bien on café. Frontière yango e kaboli presque Kasavubu oyo etant rendre le zalaka na entre ngiringi na Kasavubu bando donc mwana so aza mwana Kasavubu okota ngiringi te ya ngiringi okota Kasavubu te et puis si on la isa que rendre le zalaka à l'époque ba série wana ba ranki les ali daki tout ba tie ba keti likolo singa moko be se ranki les ali maintenant na mona su bilo ozala si les gens bien se kota wana ngoto okota ne kave Kasaba ba ko ya ne ngoto ambia se continuera na onda les mais ça ina kala na mwana mwasi to bira lote so les gens koti Kasavubu ba moni longeleza india Kasavubu te ba ko beta yo donc bana ngi ba ko mona bo ba ko luka ba beta mwana Kasavubu c'était comme ça à place on a dit terrible kulu na série wana terrible mais na moni ba mo pele dosa ba yanki ba kuma ba ko sa ba copie na ba moto gizi ba mo sa ba mambo bele na binga pesa ba explication pour pas ba ba o pe ba yebi ma na lo bosa ba commenter sur na kosa mais ngala ma mambo des ala biso vivant en grand sien na ba kate chaîne sera na ba ange rien ba kate ga presque Kasavubu na kima
mais rendre ça ba mbe ba côté na ba base kito le maman aussi là donc tout ça pour avancer déjà chaba j'espère que bon monde a déjà tout comme il y a na chaba au besoin principal donc tout ça les constat moko ba direction ni so za ngirngir ba principal eza ba prince to zaki na sayo bo mona ki prince to na Birmanie bo moni prince on c'est école Galilée au pe tani sarabane bele za moko be kola minene pe na kata ko minene ngirngir vu que na Kasavu pe zali ngirngir pe zali il y a plusieurs parties mais pour l'instant Kasavu ba comme gagner en gros Kasavu be sur la place bele ngirngir tsali kaka moko so na bosani donc voilà je explique que bino na kata ikutu maloba donc ngirngir za ba prince principal ebele sayo za na prince principal Birmanie idem Asosa idem et puis Chaba Gambela ti Kendati Elengesa donc voilà maintenant comme déjà na direction Chaba yango yo prince Kasavubu ami tu connais ce que les boye et que le type comme la boum donc tout droit que la type comme la boum et puis là elle Kasavubu tout droit à Kendati enseignement jusqu'à que bon monde à ce qu'on traverser donc les envers Gambela bisika o to to chiter bisika maman na sala balé wala ma desu même moi toujours dans mon caméraman je fais bon à na traverser donc les to avancer tout comme vers Gambela donc les gens besoin de commentaire na bio peno ça tu to que ça to pas dit boy soki boza pour ça ba descente ba découverte ba covid bozali ba quartier bozali vous contacter biso na ba numéro za na pas de cash soit bon sali commentaire l'émission wana ne to za likanisi ya roya bisika oyo ko biso la découverte et ça peut être makasi to ba toujours bon se connecter vous allez ça va prendre c'est ça toujours ba bonne la biso sur podcast dans travers comme ma faire caméra. Voilà, à travers c'est déjà Chaba. Donc, place aux alliés, pour donner la temps, et te bisa bino marché bilokos eza ko demeurer toujours na capitale. Espace nyonso bo moni béton oyo balinde ko batika bilokos ko sala budget. Donc, pour te temps, sur ba air batanda vraiment nga bo mona. Marché bilokos c'était comme a batanda capitale biloko occasion d'Europe, d'Asie, d'Amérique, bilokos où tu as presque ma pays tout ba continent tout appelé que camarabilité. Donc place aux zones où nous avons marché de des alas. Non, nous avons pour ça découverte de l'ocos Bomona, c'est des radio. Donc étage Bomona Oyo, les alas ratés à l'époque. Espace qui te quoi calme, mais on se met la moitié. Je me camoufle qui te les alas ratés, ça rappelle ma pan ou yaba. Là, les bâtiments ma pan souvent les bâtiments, les mutations à salir moins espace qui te haut. Banani, on va te mettre maintenant, on va placer les alas qui boitaient. Et puis après ça qui boitaient, les lots comme église. Les Aramala ont mis sur l'église, les Arabes ont mis sur le quartier, on a mis le Québec qui t'a. Voilà, pour l'église, à place où nous sommes dans les cas, on va pas nous aller dans le cas. J'étais au Pécarabo. Dans la monnaie, j'étais dans la maison, donc chic. Ah, moi, on a terminé, ah non, on a eu un mouton mon poussé. Ma histoire à vie, c'est compliqué. Donc, je suis vers les soins Gambela. Donc, à l'union sociale à la maison toujours. Donc, là, ce secteur, vraiment, et comment on peut comment secteur mode commercial parce que, ah, ce quoi d'eau, pas bilocos, pas bilocos belé, au joueur, j'espère que mon a route déjà au fond. Pourtant, ma bêtise du sommet de l'humanité. Marché bilocos, ça me vient les fous, on va dire bilocos, j'espère que mon a déjà route au fond. Mais de l'autre côté, nous avons posé un temps à casse. Donc, nous a personne qui va presque à sa voix.
basala mbabula fort ya mbabula bana kikoto bawe basu mbabula diaspora la biso maman Laura Chou ouais basu mbabula maman Laura Chou pour sala mbabula bou mère boss ouais boss la bila mbabula il est toujours pour la qui pas les copains ba lukara na mboka na biso donc voilà magister un peu bon ça musana bon toujours en soudé kaka soudé kaka kido comme na biso déjà na direction Gambela bisika oyo donc mona mère mo alamba ma deswana abalamba ona njunga mafami tokete baso ya lamba ona njunga mafami oleni ba musu basomba ngo bali ona sukali ba musu basomba ngo bali ona loso musu atamula bien lipa na ye bien payi na ye ateka ma deblo wala bien ma deblo na lichasa ateka ma deblo allié donc dans quelques minutes déjà on a posté 5 secondes donc on a déjà bien soit Gambela de faire des coups et bino mine bomba mi wana toujours sur Prince Kasavubu maintenant comme si on a direction Gambela on a c'est bien bisika to chiter bongo te to chiter bisika maman mo sala ma deso balia on a cycle ba bien on va deso baluba il faut te faire découvrir bino comment est-ce que balamba ma deso maman faut peut-être sur l'idéologie ou ta bango ma deso ba sodo ma deso ni j'espère que bon la TV za radio te alors ça déjà entraîné nga moi lembe malin parce que musu baliaka awa balinga vraiment caméra ba filmer bango te donc voilà tina koma na swana maman ndena ko préférer vraiment mettre ba commentaire na moi temps oyo bo mettre ba commentaire na sora na maman toujours moi emotion ndinga etenge so bande ko bazana d'accord pour na filmer bango ndi ba ko côté mais boye ba musu ba boya ka donc ba commentaire na bine mata pour nous ça dans les besoins na mon déjà mère a bon sa place na awa bana poto na confirmer penda ko ke madesu il y a moi pena sukali nous a toujours pour se connecter nous sommes nos services toujours merci chers amis internautes j'espère que na bisa bino to chiter la direction Gambela précisément la Prince Kasavubu bisika oyo mamu moko azawa lamba madesu to benga madeblo ya baluba awa batala yango sukali de batala ngo bena sukali sopo lingo liango na loso sopo lingo liango na lu na lipa mais ça trop peut mi na secret donc bon na bino moko maman ça déjà maman bonjour. Bonjour maman. Bonne santé maman. Santé za bien. Maman sango no toka musika. Toki sango madesu na musika betre biso na lisolo. Spécialité na za nini no sala afu ke madesu za toujours kitoko ba oyo batonde la roa. Maman. Nalo bien. Ngala. No bata chiluba problème te. No bata chiluba maman. Na pona biso la chiluba. Ndamba madesu. Nji sungula madesu demesha mujulo eka heku soya mwana we eka heku madesu aboba mujinda ndo na umbangisha kwanyisha bantu okay na oyo kateme na ndi meki baluba aluba nyasa ba diaspora oye biso so pari présidentiel azo yo kateme na on déjà au maire azoloba siko maire olamuka nini bana kolama ni pour que ba ola dans 8h mais ba ola déjà yo lamuka no olama ni madesu njimba ngakulamba malaba mumujilelo mukenze aja boba mu vendeze ndala nge 6h njuko bwa kulamba losa ni kulongolela bikwa bintu kwa mama kufika ku banku hana mu 8h munje mpande so madesu za iniki mara kwa maluba tu ekolo musupe ya koliango za iniki mara pona baluba ne bayaka kolia ngoto batetela pe bayaka kolia tu baswali pe bayaka tu bangala pe bayaka yisa biso nanu mamu betezo no idéologie za iniki mara baluba madeso anyi bantu bonso baje chana na kwalu njinga lamba bimpa chena ngele chintu na chechi moto me muso kwela chintu chukwa kunjingele jitungulu chena ngele chukwa kuchintu apara jitungulu ni mafuta ni secret to kolga yimimpa muntu uja ka yuye kungo munda mumudera njeka yuye kungo bibito ala bajuhinga na kwa kuja ka bichi siko mbeko siko madeso na sala wente wapi madeso njimo akusumba mu muziki nanga muziki da
Oh madeso baluba te pour mon de kuba oh madeso ba ya ba soldat te boy. Ils ont quoi ba soldat et vous le madeso vungule ya prison na ebite si bana poto ba mona bino moko. Mais fongana mu fili ba mona. Fongana mu fili ko. Bana poto ta madeso ninge bimi e mu de vungule. Mais biso do meza ngo eto mega te parce que ça goni parce que ni na mona na ngo mais voilà mais ngo ninge non ni parce que moi c'est comme si mes fils exact. Mais tout le monde là mais on est ninge so mona na mona zo servir quand de oté que la badoji ma futo ba ici likolo. Ils sont ni na comprendre jusqu'à présent. Na mona ni ndembi. Ba bité matungulu. C'est poireau, céleri. Akena bilenga jama desu to ndambilu. Okay. Ulamba. Chintu ba chiboba chichimpa. To chiboba kinchimpa na sho mwele bilenga chelo bunyikai. To chiboba kinchimpa. Okay. Binye wa mulamba nuka yati mwele chintu na chimoto to chiboba tuje ngwa chini. Muntu ndamba na. Voilà, la bite ba luba bosoyo ka vraiment. Na bite ba ndona biso ba monta bazolia. Mo réel vraiment ko lekisa ta caméra wana pena. Ko lekisa pena ke dans un restaurant. Attends, moi, tout le monde regarde. Ndeko zande kwa ndimi na eza promité. Ndeko ndimi na so na ndeko wana. Tu na raté la gaga. Papa bonjour. Papa, comment on dit papa? Papa. Et comment vous rappelez moi ça? OK papa, il pose muluba. Naza muluba 100%. Biso to inga chiluba koleka langu. Eza na chiluba sanga te. Chiluba soki muluba azala awati na kishasa vraiment kishasa ekutambula. Ya solo. Comment faire bana présence président muluba kota na mboko yo yaya. Omoni na uti musika pona ya awamena leki batu mususu. Aleki batu mususu pona nini? Parce que nayebi ke moto ya azamu kinanga. Soki na yango vraiment na ko sentir à l'aise. O be bino na bino se retrouver peut-être. Ouais. Au moins ndenge nazolia le madesu sucre na loso et puis ça na guni na ngozolia avec un petit boy on a petit na au moins ndenge nazolia boy ata soki bayer nini nazaka ndenge nazali awole eloko msusu biloko na se kuna mbushima ikuna biloko déjà la mama na yango préféré na kini awoli otamo pa ndeko muluba nani kuna mbushima la mama avec abo yaza muntu ambushima ite kananga na maluba bazaka na de côté mbushima ina kananga do yoza kananga ne boya madeso chiluba ya mbushima na kananga kesi ya solo différence ezali parce que biso benga bino so agérer boza baluba mais bino biso so différence susu ya ba kananga ni différence c'est ça que parce que ils ont utilisé pas biso to utiliser pas bango bazo utiliser a OK yango ekesi mais tozaka patu ya patu moko voilà siko lelo yo batu ba tala biso bana poto ba diaspora ba mo ba ndero ba luba baza poto ba talo ningozia ozolia pena ba desu na sikra na loso message no ko pesa pour biloko ozolia lokani biloko ozopesa mo message mo ba ndero ba luba ba yo bon nazo ebisa batu nyonso oyo bazo ka biso biso toza bato ya pamba te omoni ntango ozomona moto donc azobi ma place oyo azali azoya awa eza facilité parce que ayebi ke biloko wana ezalaka bien ata soki nalia ndenge nini ata maladi ekobetanga te yango nalingi ke bato nyonso soki bolingi en plus nayebi place oyo te mais nabengisaka bato mosusu wana ndenge ozomona nga ndenge nazolia boyi ata soki omoni nga wapi yebisanga nakolakisi yo place oyo. OK, merci beaucoup. Bokini ndeko pena lobi abi ye pena utaka na ndako aboya kolia na ndako apréféra pena ko kota mo pa mamu aza ndeko na ye baza langi moko base ekolo moko toujours pas mamu toujours azoteka donc awa pena eyinaka mabe eza restaurant baluba donc awa spécialité la bango eza bongo madesu bataka sukali bataka na loso mamu vraiment ayebi lingala penza te. J'espère que ndenge aza ko répondre nga na chiluba bandeko vraiment baza na poto ba diaspora ba chiluba bozo comprendre ba kongo ndenge ezala pasi pona bino interprète azate nga pe muta bandundu to sala ko boni mais to meme ngaka bongo interprète azali maman interprète na ya wala pa mère expliquer biso ce ko ba maman lo beli biso wana expliquer biso on a lingala so la xini en tout cas bonjour d'abord maman. Bonjour comment on Maman Sarah. Maman Sarah interprète à maman. Interprète les biso maman lobby wana nga pela na yoki ngoti na lingala esala te. Madesu oyo eza madesu normal. Eza ka madesu ndenge akendaka sombisa kine na zigida. Aye nango aponi atie na moto neti ndenge aza so asilisi. Abanda ko tonga na moto lelo.
lobi na tongo nde aye me ntango atiaka na moto atiaka biloko nyonso eloko etikalaka ezalaka sukali na mafuta nde ezalaka soki kilia sombi selon ndenge kilia azosengela so alingi mafuta batie so alingi mafuta te bakotia te me ezalaka loso mafuta na suka eliaka nango kaka baluba te bikolo nyonso baliaka yango. Merci beaucoup maman. En tout cas pela boni te comprendre vraiment bien. Donc là pela minute on a comprendre ne maman waloba ki ba interpréter les biso les ba ndeko nyonso pe ba diaspora ba comprendre. Madesu eza nango ya plusieurs écoles, plusieurs tribus ba ka kolia. Mais oh yebali nango si référence nango eza beaucoup plus que madesu ya baluba. Na ebite mamuso message ne ko pesa peut important parce que vous ala ba ndeko ba za na besoin ba ya kolia awa. Itinéraire. On a appelé cet itinéraire, tu as cet itinéraire. Ça va bien. Quand bande ko ça va place mususu ba ngaba yo lia parce que toute l'élection de la TF boy bande ko na bi baluba so comme déjà l'équipe na posa ko ya na restaurant ba ko tulombo parce que bi vous avez beaucoup plus ini ningi ça va ka c'est moi message vraiment ba di ba londa ku jaha walu kabena ba heta madesu mabishito mazazato mimpa gitukujo bolka ibaji balonda hamba lokuje bakambile ni bakwa butoto je mwa bakampanda uje chintu chimpa bolka ibantu baji baloha bakunye balokuje bakwena chintu tukwa buchi babigile na chika kwena chimbana betu baba luba memandi muluba wangu jimai bana betu babisamba byonke baji bamanya mu madesu mudu kwetu chilele chetu chakuja madesu mudu bantanchila balokuje. Merci beaucoup. Mais tu peux plutôt me cater, maman. Tu as me canon à yo, bien qu'on a pas. D'ailleurs, madame, je te mets pour l'émission, hein. On dit Missangaï. D'ailleurs, madame, mais pour l'émission, France à moi, système en make up, on a pas goût, on a. Mais t'as vraiment, ça va mouquer, maman. Tu as un secret. Donc, très cher ami internaute. Donc, vous comprenez, maman Zoloba, mais à côté de Zoloba, pour excuser ce côté, ouais, ça la logique, hein. Ouais, ça logique. Ah. Ngape na omeka ngape na omela nga muluba ele ozo bomanga ka pona bichiluba so bechiba e ona to beta ona zo na zo beta chiluba na ko yekolango ozo ba lango ko ma langue nationale so yekolango na yekola bela chiluba bomo na bino mo ba stem ba telo so wa tema deso apo ma azu mafuta mbila bakisi na sukali musupena mili kidogo atera boya era mili kata yo mo ate atera boya ya nini tane ina wa mate tira boy na zo bi ko protéine hein OK yo le bilo formo te bilo ko sa protéine bokamusinga bwasomo restaurant bana poto boko pona ndia c'est ça tikabo mluba okasoli te ko et puis vous avez ini hein vous tu misika me boko tamo eza bongogo boko pona eza ndia c'est ça que c'est passé ici donc expliquez, voilà, expliquez par où papa, expliquez par où. Pona batinyo so bazo kabiso bazo mona biso awa tofandi pamba pamba te soko omonike te oyebi place wana te yebisanga ata soko omoninga te afa ba mususu bayibinga te mais problème ezake soko okomika na commune ya Ngiringi direction Gambela donc na coin wana okomona kamoma wana afandi bato baza ebele bato aw bamoni eloko te bato baza ebele bamosusu batelemaka mais toyebi ke biloko oyo esiaka avant l'air mpona nini parce que eza biloko ya bien oyo biso tolinga makasi yango nalingi nayebisa bato nyonso bazoyoka biso. Otikali malamu. Merci beaucoup okipele itinéraire bien de quoi pesi vraiment pour la place mpona atondi mpona okoma awa vraiment eza bongo musika eza bongo na kati ya commune Ngiringi la frontière entre Ngiringi na Kasavubu na avenue presque Kasavubu sur Gambela
donc pour nous contacter le copain on a appelé pour ça contacter maman au copain elle m'a de la presse à travers là au maman nous avons na plus 243 89 80 190 20 répétez les sous plus 243 89 80 190 20 numéro elle m'a donc la team Montréal ça la musa grande ngezalara pour mettre ma commentaire et ça ceux qui tournent ma classe merci. Matoye yoki miso emoni linga kolobe zati oteme zate moi misale monani linga kolobe zati touti mosika essentiel tokomi linga kolobe zati ya kolobe zati linga kolobe zati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke ba la ngata na omeka baba lulango salisa nyonso mara foto ba diaspora bo mwa eleka na omeka waleso baluba batie loso bien secret dona balusi yango omona mafuta nini zomikenga ngumi rouge nameka wana ta biso déjà baluka atemba otama baluka ngate lapa bakinyos bamoni yango kabla baluba ebisa mwa mbu ya mbala noko kwa mbala moto non, sans commentaire, ça. Non. Voilà, très cher ami internaute, j'espère que ma bonne émission sur podcast pour CP, la petite découverte pour ça, les vidéos, comme la direction Sayo. Si tu es chité dans la direction de sur Prince Kasavubu, je sais autour de vous restaurant Balou Bamou et ça, Balamba Ramadé sur la site de la Luz. Nous, mais ça a toujours comme ça, mais Michel Bilo a oublié, c'est un atom mécayango. Il y a un méca qui vraiment malali bosso de la beauté à la Madé sur la site de la Luz. Donc, il y a qui va la pote de Goba, elle m'a eu une mission reliée au lien à oui! Il faut la mettre caca pour la salle à commentaire. Mais c'est pas là. Biloko eza nga pour baluba eza pas be colonies pour gour na roka na le lia nga chaque jour na lia nga na ke boulot pour mettre mon commentaire ba diaspora ba na poto ba na partout dans le monde aux ana pona bino ben mission de ba découvrir déjà sur la chaîne de ce podcast de bonne sur la plateforme presque tout. Nous avons un TikTok sur le podcast abonné. Nous avons Instagram, on met le podcast abonné, la page Facebook, on met le podcast et puis on a mis sur la chaîne YouTube, on met le podcast. On a mis Micho Balé Banéclin en souka. On salue, commenter, on like, partager pour y avoir fait sur ma case sur celle de découverte qui nous message toujours. Pour ça, la bino. Moi, on a fait ça, vraiment, ma boss, parce que la grâce n'a bino né. Tous les liboso ba télévision, ba téléphone à batou. Mon boss Roni Malunama, boss Yannick Malunama. Sans oublier notre boss Checking la langue, pourquoi pas. N'a remercié directement notre maman Laura Chou, maman Laura Mathieu, la mère boss, Bamote Bela Pesipami Mathieu, la Mobimba, Bamote Bisika Bozali, sans oublier mon vieux Alpha Diabakawa, donc papa Alpha Diabakawa, na Genoble, Motema, Mobali, ya maman Brigitte, mon vieux Alpha Diabakawa. Na Grenoble mobali ya maman Brigitte donc bamote bebisika ozali vraiment la piste bamote batunyo so pour soutenir elle mara de la presse ma motivation ma prière lokola mon vieux Argo Makaya na France na Paris mon manager privé mieux fait ngama ba
na France, na Paris aussi, sans oublier ma famille Mialou, ma grande sœur chérie Keren Mion en Allemagne, Chic Mion à Paris, c'est vraiment ma petite sœur chérie, sans oublier Gloria Gonda, la fille en couleur, tellement belle, bon, parce que l'émission, la mission, on a l'émission, la mission, j'étais avec mon caméraman, je suis un bon, on te s'est découvert à l'élo, on m'a dit, commenter, on partager, on a liké, tout ça, pour se faire dans le bagarre. Si on a profité, sur les peines Amazon, on a beaucoup de temps. À la prochaine émission, quant à moi, je vous dis, bye, 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 bye. Ya biso yango yo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekome elengi is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo inga kolo